Média, la chaîne qui vous édifie. Vous a disposé na yango eza faiblesse na yo, batu bazolinga ba longola yo na héritage et lelo, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth a kozongisa yo na ba droit na yo. Nous sommes dans le livre des Juges, na chapitre na yango 11, tozotanga verset 1er, to kitaki no na se, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Moto Jephthé Nzambalobi azalaki vaillant héros. Vaillant, Elombe. Elombe. Mais au moins azalaki na faiblesse ou azalaki mwana ya mwasi ya ndumba to mwana ya makangu. Identité zalaki ya malamu te. Et Bible lobi bande kone tango basangani. Balobi non, yo oza mwana ya mwasi ya libanda. Okoyi kozwa héritage na bisote ba benganye na katanda ku bien aimé dans le Seigneur. Nani yango oyo abengana na héritage ya papa. Parce que ba o bazobi misa Jephthé na héritage ya papa, baza bana ya tata na ye donc bandeko na ye. Yaya moi sinon akoyi ko bimiso na héritage. Mobali akoyi ko bimiso na héritage. Ba parents bakoyi ko bimiso na héritage. Obali na yo mais ba parents bazui mabota no bakangi. Ba longolo na héritage. Bien aimé, la Bible nous dit lorsque Jephthé batie mosika ya héritage, akeko se retrouver na mboka ya Tob. Afandi na lisanga bato bazane lo côté batumo baza ya pamba. Aki afandi kati na bango oke muto yo Bible bengi aza déjà vaillant héros yaya. Et loko o eza kati na yo ato se retrouver oza mutu pamba quelque part. Et loko eza kati no eko déclarer yo. Parce que mukolo nzamba kenda okuti na yo nzamba likamwa. Obo sambi alola nzambe na muya. Tikabotele manakoko ya lelo. Kope na bitu ya lelo ya wenzambe. Pona mabota oyo kolo. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Basali na nzambe ezana ba famille. Oyo baza privé na ba droit na bango. Famille mobima bakufaka na maladie moko. Babelaka na maladie moko, babela maladie moko songolo. Yango ndeza loi o batiela bango. Ba priva bango bonne santé. Jephthé ba priva qui est héritage ya tata. Mais bino ba priva bino héritage ya santé. Ba priva bino héritage ya mariage. Na kati ya famille oyo basi kitoko, mibali kitoko, batanga basilisa ba classe, bazana ba titre. Mais misala ezalaka te, mabala ezalaka te, babala ka babota kate. Ba priva bino héritage ya mabota, ya misala, ya mabala, ba priva bino héritage ya kimia ya esengo. Ba priva bino voir même héritage ya bomoko na kati ya famille. Boyokani ezalaka te entre ba yaya na ba lek. Boyokani ezalaka lisusu te entre ba parents na bana. Ba priva bino héritage. Or nzamba sala kakati na bomoko esika bomoko eza esika bolingo ezo renyeza esika kembo nzambe moni samaka. Bien aimé ozo sambela. Par rapport ya famille na yo, oyebi réalité ya famille, oyebi situation ya famille, oyebi vérité ya famille, oyebi problème o ezo lekela bino na kati ya famille, o ezo tungisa bino na kati ya famille okobondela et pas in nzambe en fonction ya problème wana biso toza apoto soutenir bino na ba problème wana nyonso. Mais papa maman frères et sœurs et pas yo za na ndaku Jephthé abundaki pona libota abundaki pona nation papa maman. Shalom cher peuple de Dieu, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers membres de la famille, chers auditeurs et auditrices de la Radio Parole Vie, la RPV, la radio chrétienne qui a un seul objectif de prêcher la bonne nouvelle du royaume, qui est Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu et l'unique et grand vainqueur de Golgotha. Bien-aimé, le sambo 5 biso na tongwa lelo ezali internaf. Na mukuse ezali intercession internationale des familles. Ezana objectif moko ko bondela pona ba famille no samukili mobimba. C'est un rendez-vous de toutes les familles du monde. Ezo 5 sabiso bien-aimé dans le Seigneur. To bondela kana attitude ya jeune. Bien-aimé, ezana genre ya milimo mususu babimaka na nzela ya jeûne et prière. Bien-aimé, priez avec nous, bien-aimé. Vous qui avez des problèmes,
Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont pensé mitema. Ils ont montré comme si vous souki issu exalté. Mais je crois que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que c'est le Christ de confiance. Nous avons le sambo où il y a intercession internationale des familles. C'est possible que Yesu Massia Nazareth Nzamba Solope a bon à sala quelque chose. Bien-aimé, garde attitude le sambo aux anango. Tole kan exhortation et l'on a pasteur Prince Mavuba. Bongo toko continuer dans le sambo nabiso. Il y a intercession internationale des familles. Bien-aimé, la prière peut tout changer parce que celui qui est capable de prier est capable de tout. Amen. Est capable de repousser même ses limites. Est capable de changer la rotation en translation. Est capable de changer nos problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. La prière est capable de tout changer, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, ma kamsu na vie toujours une solution dans la relation. Ma kamsu na vie toujours une solution dans la mbongo. Ma kamsu na vie toujours une solution, bien-aimés dans le Seigneur, dans la connaissance, savoir. Tout ma kamsu soumis de ces choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, solution nango, tu dans la présence de Dieu, amen, dans la présence du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que tu as solution ou tu as comme de problèmes, bien-aimé. Merci, restez toujours branchés, priez avec nous, vous avez une exhortation, Moukousé et l'ongo na Moussa Nzambe, pasteur Prince Mavuba, bongo to kota liso na le sambo, na le smokola lelo, il y a jeûne et prière par la grâce de Dieu, na intercession internationale des familles. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Frères et sœurs, papa, maman, abisika, nyonso bozolanda biso. Lolenge tozalaki mokolo ya samedi, kolobanatina ya Gédéon. Israël o ezalaki livré na maboko ya mamandiandit pendant 7 ans. Et mokolo Israël a comprenaki banani o bazali bazongi na se ya makolo nzambe. La Bible nous dit, c'est alors que Nzambe alukaki Gédéon o azalaki bongo vaillant héros afin que azongsa Israël na ba droit na ye. Bien-aimé, tozondima le sambo elekaki samedi ozongaki na ba droit na yo. Nzamba kangola ki yo. Et lelo na tongo ya lelo tozaka na livre ya Juge bisika o totangaki maintenant na chapitre na yango 11. Tolingi to yokola mutu mususu ope ba ravaki ba botola ki ba bien na ye ba botola ki bozwi na ye ba longola ki na héritage ya papa. Pourquoi? Parce qu'azala ki na faiblesse moko songolo pakala. Bien aimé dans le Seigneur, ozana faiblesse moko o bat bazo linga ba longolo na héritage. Ozana droit ya héritage mais bat bazo sangana ba longolo na héritage na pona faiblesse mo songolo pakala. Peut-être faiblesse cause de la vie à péché, peut-être faiblesse cause de la maladie, peut-être faiblesse cause de la cause mbongo, peut-être faiblesse cause la eloko nyonso cause à disposer na yango eza faiblesse na yo batu bazolinga ba longola yo na héritage. Et lelo le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth a kozongi sao na ba droit na yo. Nous sommes dans le livre de Juges na chapitre na yango 11 tozotanga verset 1er to kitaki no na se. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Moto Jephthé Nzambalobi azalaki vaillant héros. Vaillant et lombé. Mais au moins azalaki na faiblesse ou azalaki mwana ya mwasi ya ndumba to mwana ya makangu. Identité zalaki ya malamu te. Et Bible lobi bande kone tango basangani. Balobi non, yo oza mwana ya mwasi ya libanda. Okoyi kozwa héritage na bisote ba benganye na katanda ku. Bien aimé dans le Seigneur. Nani yango oyo abengana na héritage ya papa. Parce que ba o bazo bimisa Jephthé na héritage ya papa, baza bana ya tata na ye donc bandeko na ye. Yaya moi sinon akoyi ko bimiso na héritage. Mobali akoyi ko bimiso na héritage. Ba parents bakoyi ko bimiso na héritage. Obali na yo mais ba parents bazui mabota no bakangi. Ba longolo na héritage. Bien aimé, la Bible nous dit lorsque Jephthé batie mosika ya héritage, akeko se retrouver na mboka ya Tob. Afandi na lisanga bato bazane lokote batu mo baza ya pamba. Aki afandi kati na bango oke muto yo Bible bengi aza déjà vaillant héros yaya. Et loko o eza kati na yo ato se retrouver oza mutu pamba quelque part. Et loko eza kati no eko déclarer yo. Parce que mukolo nzamba kenda kutana na Gédéon abenga kepe vaillant héros. Et Jephthé pe balobi aza vaillant héros mais a se retrouver na kati lisanga batu mo baza atina te. Écoutez, Nzamba Bible lobi ba amorien basali bitumba
namboka ya Galade basali bitumba et kaka bato ba bengana ki Jefté bake ko luka mena Jefté yaya bapimela ke héritage ya papa même ko bake na luka ye bapesi autorité ya mboka mobimba yaya o bazo pimela yo lelo nzambe tanga ko restaurer vie na yo okozwa koleka o bat ba pimelo lelo na déclarant au nom de Jésus qui Nazareth bato basaki yo libanda yaya o 2023 ba luka yo nazolo ba ete ba ko luka yo ndenge David atindaki ba luka Mephibosheth pour azwa héritage ya koko na Saoul de même yaya ba ko luka yo toko sambela na tongo na internet fa ya lelo ba ko luko yaya okozonga na droit na yo pe okozwa mboka mobimba Bible lobi ba ke ko luka Jefté. J'ai aimé la parole de Dieu. Balobi yaka kobunda elongo na biso pe tokota yo chef likolo ya mabota na biso j'ai aimé asalane CVT loko morote mais ba placer autorité likolo ya ba galidite nyonso Jefté lobi botsaki nga mosika yaya ozana tango totala makamba tu basali yote parce que Joseph a comprendre ki bande connaissant baye na kat Égypte Joseph alobi ezande pona kokoma na nga Égypte na situation auto kuta na ngo lelo nzamba tsaki bino bo faire précéder nga Égypte pona longa Jefté sko atala kite contrairement na Jefté bandi kotala rappeler yaya batu msu basala mabe o sala bango rappel mo sungano bango bato balingete yo ke liboso o sala no bango rappel ko rappeler bango esa mabe te tango zo rappeler peut-être ça pour ba changer ba sala suma kamba bongo pa batu msusu te parce que vie ya mutu esimami epa ya nzambe ya nana longolo na héritage ya papa OK Jefté azalaki na droit lokola azalaki na même sana bango makila ya papa on ezali kat na ye azalaki na droit ya héritage mais balongoli bien aimé ozana droit héritage ya Yesu Masiya Nazareth parce que makila o ezana kata nzoto no eza makila Jésus Christ Nazareth donc ozana droit et héritage on nzamba pesi biso Bible lobi nzamba azwa maloba ya muto akomisango ya ye alobi ete je souhaite que tu prospères à tous égards donc eza héritage o ngai fona zala prospère et héritage on nzamba tindelanga et abakisi ete nazala en bonne santé yaya maladie o ezo nyokolo eza héritage na yo te héritage na yo eza ozala na bonne santé amen. La Bible nous dit Jefté alobi bo jire balobi to jire yaya Jefté azonga ki et avant Jefté kene bitumba Bible lobi a consulter nzamba sambeli nzamba asali veli boso nzamba so longi singa na bitumba bien aimé 2023 nzamba ko longi so na bitumba c'est un Dieu oyo ayoka ka lo sambo pe ayanolaka ayoka lo samba muta masumu te mais ayanolaka ba sambo ya ba juste tango za juste liboso nzamba yeba ete nzamba ko suka sena ko yanola lo sambo na yo papa mama na tongo ya lelo na interna fa lelo bien aimé dans le Seigneur et loko nyons o ba longola ko na héritage nzamba zo zongi so na kata héritage wana parce que souhait ya nzambe za ete yo pe ozala moko ya bako héritier o kozwa bolamu ya nzambe pona année au 2023 bien aimé Jefté akenda abunda bitumba pe asanini alonga a domina likolo ya mabota nyonso lelo ozozwa domination likolo mabota nyonso ne bande soki ba domina ki Jefté parce que batala ki faiblesse ne aza mwana ya mwasi ya makangu mais mokolo o bitumbe kotaka baye ko luka Jefté bien aimé dans le Seigneur lelo ozozwa domination même atali boso bato ba bengano na ndaku lelo ozozwa domination même atali kolo ya maladie lelo ozozwa domination même atali kolo ya blocage lelo ozozwa domination même atali kolo ya kufa yaya soki samedi ozala ki Gédéon lelo oza Jefté oye ko bunda ya ozo bunda ka pona yo moko te ozo bunda pe pona famille na yo o ezali intercession internationale des familles donc ozo bunda pe pona famille na yo nani abimisa famille na bino na héritage nani abimisa bino nani abimisa bino na nzela lipamboli wana nani abimisa bino lelo ozo zonga na obi lelo ozo zonga ya azo position bisiko za olingo sambele longo na biso to za awa na kati ya studio toko soutenir na lo sambo parce que intercession auto zo les apoto soutenir yo mais yo pe ozo sambela na biso ozo landa biso ko bungsa maele na ote zala attaché na nzambe o biso to sala Yesu Masiya Nazareth nzamba tata na biso mayata Jésus qui Nazareth nzamba solo pe ya bomoi soki o s'attacher na ye nyonso ezala facile apimela mutu bolamu te apimela mutu lipamboli te apimela mutu délivrance te
bato ebele balanda ye balia mapa na désert, bato ebele balanda ye balia mbisi na désert, bato ebele balanda ye balia mai na désert, bisika mai ezala pasi mais bato bamela mai. Yaya, zwa position ya bien. Tozo kota na moment ya losambo, tozo pesa nzele pa ya Berger Blanchard, oazo mema biso na moment ya losambo na internat fiatongo lelo. Ya zwa position bisiko zali, totiki malwe pa ya Berger Blanchard. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit loué. Amen. Merci beaucoup peuple de Dieu, baïbozo mis de partout à travers le monde. Baïboza branché à ces moments. Bozo sambela na biso elongo tika bolamu nzambe ezala likolo na bombo inabino kaka ndenge mosali na nzambe pasteur Prince alobi samedi ozalaki Gédéon lelo za Jephté tika ozala Jephté pona yo pe libota na yo Jephté abundaki pona nation mobimba pona famille na ye kaka te mais famille na ye mute boka ki ye famille na ye mute bengana ki ye famille na ye mute priva ki ye ba droit ya famille ya héritage metangu bitumba ye yaki ekombaki nde likambo ya mboka mboka mobimba bake koluka ye pe bapesi ye bokonzi ya mboka mobimba. Yes. Bien-aimé ozo sambela o eza internaf. Yes. Na ligi opusa na siko na présence en Nzambe. Internaf objectif nango ezali ezake to sambela kapona mabota na biso to sambela kapona ba famille na biso papa bozo sambela pona bana ba parents bozo sambela pona bana e biso bana to sambela pona ba parents to sambela pona ba ndeko na biso to sambela pona ba yaya to sambela pona ba leki to sambela pona ba boti to sambela pona ba famille na biso yango eza objectif ya internaf. Bien aimé ozo sambela siko bipai ozali na lingi siko yo oba na ko recommander bomo ina yo o recommander libota na yo papa recommander bana na yo recommander bandeko na yo na maboko na Yesu Masia Nazareth loba na ye nkolo na pusani liboso na yo na internaf ya tongo ya lelo na ye kotalisa bombo inanga na ye kotalisa libota nanga na ye kotalisa vie ya bana nanga na ye kotalisa vie ya mobali nanga ya mwasi nanga na ye kotalisa vie ya baboti nanga na maboko na yo Yesu Masia na tongo ya lelo bana komona libota nanga to sambeli na kombo na Kristo Yesu Masia Nazareth. Seigneur éternel Dieu tout na lola nzamba bombo Yesu Kristo Masia Nazareth nzambe na kuya oh osamu na lola nzamba likambo kusanye fai na yo osamu oeko talisa yo oeko rekomande mabota ya mokili mobimba oeko rekomande oeko talisa mabota nyonso ya mokili mobimba o baza branche na moma oyo elongo na biso na kati ya losambo oyo ya internat ya lelo kolo totelemi liboso na yo losambo totelemi lokola bashenge yo totelemi lokola Jephté totelemi lokola Jephté kolo mpona mabota nyonso ya mokili mobimba mpona mabota nyonso oyo bazobotela na biso elongo oyo baza d'Europe na Asie Océanie na Amérique na Afrique Yesu Masia Nazareth banda komona mabota nyonso banda komona mabota banda komona mabota banda komona mabota banda komona mabota Yesu Masia nzamba bobo Yesu Masia nzambe na ngula Yesu Masia nzambe na ngula Yesu Masia Alléluia. Ça mettra 2023 au Yesu. Baluka biso Nzambe. Yahweh 2023 au Nzambe. Baluka biso Nzambe. Mariage yo babiso Yesu. Yahweh 2023 au Nzambe. Baluka famille au Yesu. 2023 au Yesu. Baluka famille yo. Baluka ndeko yo. Baluka mamo yo. Baluka frère yo.
baluka papa oyo baluka ndeko mwasi oyo baluka yo Yesu baluka yo baluka yo bassin 2023 baluka yo Yesu na 2023 oyo na internat ya lelo Yesu Masia Samba Bobo Yesu Masia Nzambe na Fuya Yesu Masia na présenter et na recommander mabota nyonso maboko na yo Yawe Nzambe tata oyo bafusali na présence na yo oyo babeli na présence na yo Nzambe likamwa oyo bosantu ya lola Nzambe na Fuya tika botelema na ntongo ya lelo ope na butu ya lelo Yawe Nzambe mpona mabota oyo nkolo mpona bafamille oyo bakasiso Yesu. Alléluia Jésus Santo. Alléluia Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Basali na Nzambe eza na bafamille oyo baza privé na badroit na bango. Famille mobima bakufaka na maladie moko babelaka na maladie moko balabela maladie moko songolo yango nde eza loi o batiela bango ba priva bango bonne santé jefte ba priva qui est héritage ya tata mais bino ba priva bino héritage ya santé ba priva bino héritage ya mariage na kati ya famille oyo basi kitoko mibali kitoko batanga basilisa ba classe bazana ba titre mais misala ezalaka te mabala ezalaka te babalaka babotaka te ba priva bino héritage ya mabota ya misala ya mabala ba priva bino héritage ya kimia ya esengo ba priva bino voire même héritage ya bomoko na kati ya famille boyokani ezalaka te entre bayaya na baleki boyokani ezalaka lisusu te entre baparents na bana ba priva bino héritage or Nzambe asalaka kati na bomoko esika bomoko eza esika bolingo ezo renyeza esika kembo Nzambe emonisamaka bien aimé ozo sambela par rapport ya famille na yo oyebi réalité ya famille oyebi situation ya famille oyebi vérité ya famille oyebi problème oyo ezolekela bino na kati ya famille oyo ezotungisa bino na kati ya famille okobondela epai na Nzambe en fonction ya problème wana biso toza apoto soutenir bino na ba problème wana nyonso mais papa maman frères et sœurs epai yo za na ndako jefte abundaki pona libota abundaki pona nation papa maman mon frère ma sœur yo zo telema na losambo comme étant jefte ya tongo lelo ozo sambela pona situation ya famille pona situation ya bana pona situation ya ba parents pona situation ya bandeko na yo pona maladie pona célibat pona échec pona ba humiliation pona pauvreté ya famille ozo bondela na kombo na Yesu Masia Nazareth osambeli Yesu Masia Nzamba bombo ibosantu na Israël na bondeli yo na bondeli yo Yesu Masia ma sœur bosantu lola Nzamba bombo tala mabota oyo mabota oyo tala famille oyo basa écarté basa privé na héritage ya santé ya bonne santé bakindela bango maladie batela bango maladie Jésus-Christ de Nazareth Jehovah Rapha kelema na famille oyo kelema na famille oyo oyo baza privé na bonne santé oyo baza privé na bonne santé oyo bana ba projet na bonne santé banda komikisa famille oyo na maladie ekilale na maladie chronique na maladie héréditaire Bona famille oyo bakosambela biso na bonne santé baza privé na mariage baza privé na maternité baza privé na misala baza privé na bapromotion baza privé na réussite baza privé Yesu Masia Nzamba
Les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, Jephté akemosika bandeko na ye, bakeko lukaye. Papa mama année 2023 bako lukayo yaya lipambo lino ko lukayo eloko basalo ba refi e ko lukayo téléphone ko fanda kimia te bako benga yo bako lukayo atoza wapi oh roi David atindi bato bakene ko luka Mephibosheth tina lo débat atali etana yete atazaki makole bukana aebisi evina yo mobimba obanda kolia na mesa ya roi OK yango ezalaki pekisa melo yaya eloko nyonso ba pekisa kiyo bakoluka yo ane oyo 2023 eza ana famille na yo 2023 eza ane na yo ka ndingo telemi lokola Jephté yaya bakoluka yo tozoko chite na mosala nzambe pasteur Héritier Bisiam pasteur Herbi yaya garde ka titre le sambo sango l'homme de Dieu ba bengani Jephté na ba droit na ye mais ba bengani ete na bilaka nzambe ba bengani ete na ba promesse nzambe ba bengani ete na destinée na ye mon frère ma soeur sachez-le très bien que destinée na yo eze pas une enkolo amen les hommes de Dieu David azolo ba éternel mes destinées sont dans ta main. Amen. Oh, je vois qu'il y a des hommes de Dieu. Jephté kende ko bunda, pe alongaki. Le loko yebisa nzambe alongi so liboso bitumba nyonso etelemela yo. Amen. Oko sambela, oko basene bitumba ba yaba longa tenga no longa. Longa. Bitumba ba ancien ba longa tenga no longa. Pourquoi parce que ba ancien ba kimaki bitumba. Ba ko landa Jephté pa azalaki. Bako luka Jephté na tobe elongo na bavorien babi bitumbe komeli biso passe komeli biso bitumba eza na hauteur na biso te eza na taille na biso te jara bitumba boye mutalonga ngo eza ka yo eza ka yo Jephté. Je voulais dire à quelqu'un ce matin mon frère ma soeur maman papa yo nde Jephté ya tomba le boka mobali le bakolo Yesu Kristo Nazareth na telemi na kondima nyonso ndenge Jephté a telemaki ngai Herbi na telemi na telemi pona bunda pona libota nanga na telemi pona kweisa moto nyonso oya telemelaka libota nanga ozongisa ngai kimia lelo
nazokweyisa ye na losambo lelo ba famille na internat falelo mutabundisa bandeko nanga mutabundisa bomo nanga lelo sonya famille nanga ezolongwa na nzela nanga pamba tenga nde Jefte maboko nazobeta eza pona kwesa mutu nyonso abundisa Alléluia. Jefte kweyisa na boisa lelo nazokweyisa La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Jefte échoua quitté. Jefte a longaki. Même David a 1 Samuel chapitre 17. David a échoué qui était devant Goliath. A longaki. Avec Dieu tokopolate. Avec Dieu tokokekamate. Avec Dieu tokolonga. Yatomba le boko mobali. Le bakolo sukisa Nazareth. Biblia yebisinga. Elongo na Yesu Masia Nazareth. Tokolonga. Petokosala bikamwa. Yango na ye kolonga. Tumba nyonso. Oba yaba longa tena familia nga. Lelo. Nga nazolonga yango. Beta maboko nyate makolo sambela. Nazolonga. Alonga
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. Babengana qui Jephté na ba droit na ye. Babengana qui Jephté. Babi faiblesse aux anangoza mwana ya mwasa ndumba. Oko hérité te na biso. Toko yebisa nzambe. Oloba okozunga na ba droit na onyoso babimisa yo. Amen. Balongolo na droit ko simba mwana. Na droit ko bala. Na droit ko bota. Ya ko banga nzambe. Ya ko simba mbongo. Ya ko zwa mukanda. Ya ko zwa permis de conduire. Ya ko sepela. Ya ko zwa kimia. Tombo le boka mobali. Le ba kolo Jésus Christ à Nazareth. Kolo Jésus Christ à Nazareth. Soki babimisa nga na ba droit. Soki babimisa nga na ba droit. Lelo. Nazozonga na ba droit na nga. Nazozonga na ba droit na nga. Oye bongisa mapona nga. Oye bongisa mapona nga. Ezozongela nga. Ezozongela nga lelo. Lelo. Droit na nga moko te ko échapper nga. Droit na nga moko te ko échapper nga. Eta maboko banda ko saka. Banda ko saka. Banda ko saka. La vie et la mort. Sans te pouvoir de la langue. ya mukanda ya passport ya visa azosonga na droit na ye ya voyage azosonga na droit na ye ya musala ya promotion azosonga na droit na ye Jésus de Nazareth ya garde ka attitude oza nango tala ndenge nzambe azozongisa na ba droit. Amen. Oh héritage oyo ekomaki mosika na yo ezopusana pembeni. Alléluia. Allez-y yango zo héritage na yo. Eloko ni ba récupérer yo batiaki yo mosika na yango. Alléluia. Oh bancien balonga kité ba ya balonga kité. Yo zo longa ngo siko nom de Jésus. Yo zo longa ngo siko nom de Jésus. Famille na bino ekota na kati héritage na yango. Na yango o aravaki héritage na bino. Abimisa yo mosika ta o libane héritage. Lelo ozongi, lelo ozungi. Esala makando ozondima. Esala makando ozondima. Esala makando ozondima. Alléluia. Les hommes de Dieu. Alléluia. Je sais pas bengana ki na ba droit na ye. Yes. Mais akoma ki mokonzi kaka te ya famille na ye mais ya Israël ya Israël mobimba. Alléluia. Oh koma mokonzi. Akoma ki mokonzi. Koma mokonzi. Tale pai baboya okota na butwa lelo nzamba zokotisa yo. Alléluia. Nzela baboya olekana na butwa lelo nzamba zolekisa yo. Ndako baboya okota na butwa lelo nzamba zokotisa yo. Libala baboya okota na butwa lelo nzamba zokotisa yo. Okota na mariage na yo. E pai baboya obima na butwa lelo nzamba zobimisa yo. Ale bima pai babomba yo. Bima na maladie, na stérilité, na pauvreté, na sécheresse, na humiliation, na limitation, na bali en famille, na loi en famille. Tando zozonga ba droit na. Alléluia. Amen. Alléluia. Broso mana boshenda kamana brosi. Tala na zela jeune oyo. Na zalo sambo de kwa zozonga ba droit na. Baba ki yoko bala te. Mais tala ndo zozonga ba droit na. Babi yo kitoki ko siloka na ndoko ba parents. Ozo même ndako ko futelo koma na soni. Pourquoi parce que âge poussa nous lukanda ko futela. Nzamba zo visiter yo. Alléluia. Nzamba zo visiter les hommes de Dieu. Alléluia. Joseph a dit à Israël, je sais que Dieu va vous visiter. Amen. Mais lorsque Dieu vous visitera, ne laissez pas mes os ici en Égypte. Joseph était en train de prophétiser sur Israël. Oh, je prophétise sur quelqu'un ce matin. Le Dieu de Mayata, Jésus-Christ de Nazareth, va te visiter. Yesu Masiya Nazareth wakuta nayo na maladi wana ako visiter yo basondi wana ekolongwa ako bikisa une opération wana na pasi ya misu wana na pasi ya libumu wana ya mukongo wana Dieu te comment na ba problème ikakata il va te guérir parce que la Bible dit c'est par se mettre issu que nous sommes guéris. Alléluia. Merci Jésus. Si quand Amazon sont ba droit na yo cause la bonne santé za droit na yo ko témoigner za droit na yo ko vivre vie à grandeur za droit na yo ko bika délivrance za droit na yo vivre grandeur comment na bolamu na nzambe za droit na yo ko bika en paix en liberté za droit na yo quand ndongo sambeli ko lotala ndeko nkolo akataki pongi pamba te
Musazo kende musala mabandi ko kata pongi. La Bible dit tu es le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. T'as la famille telemi tata. Kolo futa libota o. Amen. Futa papa o, futa maman, futa ndako o, kolo bakati pongi po basamba na biso elongo. Ata ba osamba na biso na rediffusion. Kolo futa bango. Futa bango ye. Yo za mo futa baluka kelongi na yo. Non di malo samba lolo to sulango matatu li. Avant to koma 12h. Yes. Avant to koma 15h. Yes. Avant to 6 à journal. Tata, ne to zano butu makasi boy. Na 3h du matin o. Na zone de Yesu Masia Nazareth. Pour visiter mutu moko. Amen. Afin que tata, tozom sa lokume pena nzela témoignage. Amen. Na kombo moko tondimela. Yes. Kombo na Yesu Masia Nazareth. Nzambe lombe pe abikamo. Dépense na kondima lokola peuple moko. Tobondeli, Petelobi. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci papa, merci maman, chers frères et sœurs, chers membres de la famille. Pendant le sambo 5 segibisona abutwalelo, ezali internaf, topé intercession internationale des familles, ezali rendez-vous de toutes les familles du monde. To sangana pona ko sambela. De l'autre zana programme jeune, de to sambeli beloko la momesano, to kobonde la susu na ngonga 12h, to kobonde la susu na ngonga ya 15h. Pe kolandisa ma disponibilité aux anango okosambela nayo kasi na ngonga 18h nde to banda le sambo pour que to chite na programme na biso jeune lelo kola pambolo nde konanga mosi pe mobile ko banda lobby mardi tozo banda ba enseignement o ko chite na ngona le sambo mokola samedi pe lundi prochain à internaf ya enseignement to repesa biso ezali les rêves et ses réalités. Bien aimé, partagez message oyo. Bien aimé, c'est un grand rendez-vous auto banda lobby. Et bon enseignement oyo olota bando te bele bien mettant muso négligent de lozobika conséquences na yango kasi to kufongola yango bien aimé dans le Seigneur ndoto zanini ba réalité ndoto zanini importance nini ya ndoto bien aimé ndoto utaka wapi to kotalisa yango par la grâce de Dieu donc banda lobby de to banda ma cinéma na biso bien aimé zo le sambo au partager yango ndoko samena biso na YouTube partager même ba lien ya RK Pro TV puis ba chaîne mosusu bien aimé partager yango ba numéro na biso zali affiché wana bo bando bosa na biso na WhatsApp numéro zali plus 243 99 91 45 930 topé plus 243 89 58 45 235 aux angate kozana biso na Radio Parole Vie. Merci. J'aimerais dire un grand merci à cette grande équipe forte. Et à Radio Parole Vie, je vois l'homme de Dieu, le chantre de l'Éternel. Héritiez-vous, Kolapambolo, héritiez-vous, Ntimba, Yesu Masia Nazareth Salo Bolamo. Je vois à mon côté, Azaki na bâton de commandement. Il s'agit donc de l'homme de Dieu, le pasteur Prince Mavouba. Kolapambolo, pasteur Prince Mavouba. Kolapambola, celle aussi qui est à mes côtés, notre Yaya bien-aimé, moi c'est Katamibali. Il s'agit donc de notre sœur bien-aimée Karine Taou, Kolapambolo, Elombe dans le Sambo. Je vois au coin là-bas, et tout le monde a berger blanchard, moukéchard de feu, Elombe dans le Sambo. Elombe dans le Sambo, Kolapambola yo. Je vois encore la technique, je vois derrière nos caméras. Il s'agit donc de nos bien-aimés, de ko Raïs Kangibouilou, Kolapambola Bino, de ko Bogos Anderson, Kolapambola, de ko Trezon Tingi, Apambola de ko Jirsa Pemba Mayamona, Pendoko Chris Kundenga, Enoch 2G, ya Radio Parole Vie, Kola Salongo Lupe Bolam, Bongo Soki Christ à mesongilité, Tokutani Bongo, Lobby na numéro Asika, na enseignement toujours banda Lobby, bien partager Matéa Oyo, Lobby c'est un grand rendez-vous, y'a ba enseignement, autour de la concernant, ba rêve, paix, ba réalité, nango sinon, que